s'appelle le monsieur Bobo Manoka. Papa na botoka yomoko héritier. Papa no ana mbongo. Olo osala esengo na ye. Yo que se lancer na basi. Ta bobo wana kindumba et puis bobo wana autorité. De basi tuko ba otosa ye. Oyi bo pe mwana nyonso fo ozalaka soumis. Soza moi mas fozalaka soumise et pas ya papa na yo et pas ya maman na yo. Maintenant Bobo il était impoli, il était arrogant. Trophée à solo. Eza obédi au pesa bino. Trophée à solo. Et obédi au pesa bino. Bossel banaliza et Mathieu quitté zongi les 30 juin. Non, les cas les 30 juin te. Eh? Te les cas non les 30 juin te. Oh. Lo ar. Na tobuna ba guerre à 40 à 45. J'ai ma ebele bo mona ar. Na relâche te. Eh. Na relâche te. So na lobi na lobalika mute nga ko swe so mute me o sala nyonso pour créer guerre na nga mais no yala ngate donc mokile mo na pena que non mukolo mo be o sopa na pour la mwana mukilo kwa gemima mukolo mo be o luka rando na mwana mukilo kwa nga et je n'ai pas le temps pour ça. Yo superstar yo yebana oh sko zo lunga yebana simana nga ko ndifuna fonela diembela yo ngo diembela nga. Eh? Papa ba succès non ozala nango soit zandengo lobaka. Eh? Papa ndo ba kiri yo la vérité. Nyoso yo la vie de la cave. Yo na okosate. Omoni yo na okosate. Na liro to kenga no ko lukela mpe mobe na potoko asala nga moi j'ai mobe pour azwa ka nidité nango sambusa nga na internet. Tout ça pour ani. Partout au salinga. Eh? Seul les loboye salike. Peut-être non do lingo salinga. Ndenge yo kana kenanga sabe pona kaboye na mutu X. Après ça ni. La vie va continuer. Et puis mutu on lingo kabolanga ne aza mwa muke. Ayebi yote. Ayebi yote. Talanga tokoto. Bwe vitanga. Bo tuna ki peka leka na TV na émission pas leka. Tu na ba no ba choko makas abi muta choko makas gel na ba charge. Parce que ba temps wana ezaka ba charge to salaka moi lindanda na biso ya ba charge to na soutenir Karine. Mais mutu lokola ye. Aloba ke biso to choquer. Parce que la choquer yo papa maman. Songa bla choquer yo papa maman. Yaya na ebi ozaka na deux possibilités. So kangisi mutu te otambolaka na babandi na o bazokisa bakata bapota. Et là moi je se créer mes siko entre Jaël Chaud na Karine Mokoni. Il faut retenir ceci. Si te ke mutu na mutu asala choix na ye ya artiste songolo pakala. On est libre dans ce Congo. Eh, okuna ya lobi kuna pe tala bala ba conflit na bino o na o ba yoka kate ba wela bo songolo pakala ba yoko diembela onsko ba artiste. Okuna mo la kuna do défendre Fali. Oh tala, OK ba. Soto tali bien. Malheur a Fali na nga créer kango yote. Et dara yote. Minya bwa miyonzi apa nzembo beta kana na pa ya fe pa ya jibe mpela. Yo sanga nzembo ni oyo zo binta la mboko yo. Quelle chanson? Hein? Nzembo ni yo binta biso la mboko. Eh, zalite lokola gezma wetet. Abete biso biloka TikTok. Mame. Ouya. Hein, TikTok, hein? Tout ça tout tourner l'obit. Solo bio na plateau et ça la bien et ça vraiment bien. Plateau ça juste na bandal. Je suis même avenir na Mangembo.
ce que ana isala bien pena na yembo na plateau to sur la analyse par rapport à théâtre mais tout ça on se dit moi qui tout quoi na la nakio pas comment na ngombe chez mukolo chaîne Maël TV c'est plein de monde pas donc je vois ce que tout sur na lobby so ina plateau ça vraiment bien na yembo na plateau na ça bien en casse donc merci lobby à 10h 11h. Donc voilà. Donc yo Batou. Et comme la série à voice, maman boni, tinelanga 1 giga la côté émission. Maman bokelanga me lo mona Orange Money na côté émission. Côté ba voice. Bi bo ba voice. Et comme la série mo be pena kandele ki na koni ko tchatcha ba voice. Kanda penele ki ba voice comme chama. Po boleki si pardon. Bolekisi ma oyo kuwera so na salle ou alors yo we senengo ko finga ko fe wera boy et la elon de la que non aigle a sepeli na wa betelo maboko alors le banote a regarder le cas silence au tala tapecho ya kata mama sala mukwazo problème ngana ya total la ina isa so ndini osukela ya o ma ridicule mona mboko yo. Et puis, il y a bako sambu so fait. Il y a retrouver même na kilote pour qu'on sambu la kichasso. Et un artiste moko Finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vous me captez 5 sur 5. Chez vous, à la maison, partout où vous êtes, je suis là. Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Je crois que vous êtes très émus de me revoir. En tout cas, la santé est un peu dans le déranger. Babi, à tous les gens qui sont malades, en tout cas, il faut se soigner. Malade avec moi kili menza ba pesina makasi, je suis là. Gros bébé la bino bolingara mingi, la fille qui dérange, maman d'amour, babe on est la fille troublante, ba kombo tu opesanga. Na lingara bino moi mingi enga, na kakablo moi koleka. Vous remarquez que la lingara bino et la lingara bino moi fort. Voilà donc déjà ba bonjour ba bonsoir de partout où côté la Jemima Ibele. En tout cas, les lots na analyse nanga s'il vous plaît. Si vous avez mutu ya motema, et si portera makambute, yebandeni ni kezo yo kango mais ote moi mai pour nous kitara ma motema. Et puis moi j'y pesa ngate. Si vous me la rappelez moi vigno pe ko sang sate. Si vous rappelez moi whisky pe ko sang sate. Donc eloko to ezala wana parce que ma na loba. Bato ba la rappelé ba kia choqué bino. Vous avez peine choqué. Vous avez choqué. Déjà, je salue famille Libote de Berville quand dit la patronne, babi maman koma. Babi Poutine de l'écriture. Babi honorable, son excellence, article chrétien à défaut, maman Kao debout, maman Morote, bakombo tout wana yayi, yakomaka film. Nal ba belle vie ya zaka pour la ba film. Ba fitilité, ba salaki, ba lobaki, ezongaki, etaliété. Je allé 4 fois boss depuis Paris et Sambambo Tino Yangwana. Citation à mon n'est pas ya ma maman, babi maman Tonso depuis Paris, Bambo Tino maman de Ngoyota la Jemima Ibele, gros de la poste congolaise, Niklete Douma ya ba Niklete Yomo Yebi, et voilà. Donc tout ce qu'on a Jemima Ibele. Nalinga langa bino. Ato mo la peste na ba kombote nalinga langa bino.
Maman Langa Brigitte depuis Londres, maman je vous salue. Bambote belé na les nob, oya biso moko les nob, babi les nob, kumba soto bobu to benka les nob, na peso bambote place au kotala. Gros bébé de la presse congolaise, la giga la fille qui dérange. Voilà, je suis très émue. Voilà, la Chine de Karine Mokonzi, je vous dis, je vous salue. Naloba qui est Karine Mokonzi, c'est ma soeur de notre mère. Depuis Naloba, Lelo n'est jamais trahi le Congo. Jamais. Jamais n'a trahira Congo pour la Karine Mokonzi, la baronne. Et depuis Naloba qui je suis la soeur de Bévi Kondi, la patronne. Jamais n'a trahira Congo parce que trahison. Ce n'est pas mon monde. Il y a un moment où ça la trahison. Il y a un moko. Mieux vaut un ami qui est un traître. Oh, baba, vaut mieux un ennemi plutôt qui est un traître. Vaut mieux un ennemi qui est un traître. Mi voulez que mon muto a un ennemi nanga. Mon muto a l'ingangati. Que mutu moko bena bana ko zo sœur nanga, non zo frère nanga, non zo ami nanga, non zo ndeko nanga, non zo boyebobe nzoka ne yoza vrai traître. En tout cas, je préfère ennemi nanga. Je préfère mon ennemi que toi. Biso sto moni film na biso Psaume 68 verset 7. Comment ça a commencé? Et lelo boye épisode à lelo totali. Franchement, j'ai eu de larmes aux yeux. Dans le bango Belvi, quand il a patronne à balusa biso makani. C'est-à-dire, yo mo nanda kuno osa la scénario nandenge. Pourquoi pas la scénario nanga? La belle scénario nangai, nzamba ko salake, turbo, akome ma prière, na ba hôpital makasi, prière la komona, nzamba ko fungola misu na ye, aroza so aveugle te, boyna. Taba mbelvi asali biso. Prier la salle raté, nani tuba sala raté asali daichu. Na épisode oya le côté la ki biso lobby. Épisode côté la biso lobby. Je crois numéro 7e épisode. L'épisode de côté la biso lobby. Ngala mi tuna eloko oyo papa la biso turbo asimbisa ki prière abi bomba yango sauf que o relaxa ngo muto zo mona ke oza na confiance na linga na yebe eloko wana eza nini eloko wana eza nini eza kodia eza nini oyo apesa prière muto lokola comment s'appelle le monsieur? Bobo Manoka. Papa na bochoka yomoko. Héritier. Papa no ana mbongo. Olo osala esengo na ye. Yo que se lancer na basi. Ta bobo wana kindumba. Et puis bobo wana autorité. De basi tuko. Ba otosa ye. Oye bo pela asangisi ngamba jelem tala jelem ta bo mona jelem na ba video bo mona jelem ni boko kate azane loko tala chibonge jelem azana chibonge sko tande bo ba sakana na jelem kote ko to moni Maria to moni Popine basi ya bobo. Le bobo n'a pas su profiter na bozu ya papa na ye na affection papa na ye na koyoka papa na ye na soumission parce que moi na nyos faut la soumis so da moi mas faut la soumise et pas ya papa na yo et pas ya maman na yo. Maintenant bobo il était impoli, il était arrogant. Alors là, moi, papa de quoi assez l'autre côté. Pour lui dire que le quoi botanga ngamoko. Donc si aujourd'hui il meurt, tout est à comme on parce que botanga ngamoko. N'avez pas là la raté. Tu vois na zu prière adopté na mikanda na l'état ba mort comme moi officiellement. T'as la sort. Et bah réalité o esalemaka. D'habitude bana oba lokotaka.
quelque part basuka kaka na lipamboli mwana moko aza orpheline kaya Sylvie orpheline mais très intelligente a profité na bolingo oyo mama ya Aziz azopesa ye a profité na bolingo oyo age omanga azopesa ye atangi e na kotanga na mpona kosala bango plaisir aokende kokotaka badossier na ye pampampa tiaki kokostravele na kati ya banke mais Luna eloni osali wana impolitesse arrogante mal éduquée mapeke tala nokeli Aziza mawabi nasambelaka nzambe apesanga mwana moko azala mayele atanga asepelisanga mais nzambe adécidé autrement soni ya Luna. Moi je croyais que qu'impolitesse non plus bando kokende kotanga bando luka pe tanga lui pose à la moto bana boy baza papa la mama baza na bona bomo ina bango bala mbongo na bango mais ba salo nyonso to dans la malamu esimba te ozaka impoli bana lokwa ba nani o ba Luna bala mo ba impoli et puis côté à bobo tant et lorsque na sepe na épisode de poani tango ba fandi te avant longtemps tango nani papa nani tango turbo akufi bazolela mama to pakoti na mama Milo nde ba saboter prière bayeba ete tina teza na tina muto ba néglijaka lobi nanga koma muto malunga bayeba ete c'est prière qui amène la clé de tout nyonso ya turbo etikali ya prière mais talande mama to papa ne ko négliger amono ndiye loko te bavani héritier yende héritier ya papa na moko suka lango tout a été légué na prière ce qu'on a linga na yeba sort ya Jia sort ya Léa sort ya Jia na Léa zandeni Jia mwana na yo au négligé parce que vous aveugle. Qui vous a dit que vous avez aveugle, vous avez le droit à vite? On tout le monde a papa na biso oyo à sa l'école araboé. Ya nini ya Izipa. Azaki handicapé. Tale le kwatiki héritage. Atri liba na madame ni maman Rifine Luyeye. Tout le monde a ba vidéo mswala kusaka biso mutu azana maboko te maboko ezate mais aola ba fufundeni j'ai vu ça dans les réseaux sociaux non qui somme mutu ala maboko te mais elle arrive à préparer les foufous alors quoi arriver quand moi sine moi ane couche mususu plus grave ala makolo te ala pe la maboko te maboti comme ba lo ya ko linge bongo la condition wana to sous-estime mutu te lo beza ya nzambe bevio pesa soka ba leçon na vie et pas na bela na bevi TV to zo ka ba leçon na se to consommer ba film na biso ya to da suna to moni biso to suna to ya distraction te ya makambo ba trophée ya ba ni to bi ndenge lekalaka biso to créer l'artiste mo be trophée artiste mo ya mboka na biso créer la ka trophée Jean kaka zui trophée mais dans le côté to sala ngo biso mongo ye mo ami ye ba mamna oloba trophée à solo eza obezi au pesa bino trophée à solo et obezi au pesa bino bosel ba analyse et maté quitté zongi les 30 juin non to le cas les 30 juin te to le cas non les 30 juin te oh marche oh bon tout le monde ta marche en côté au bon marche les 30 juin tout le monde te bazela na bango sorti na bango mon dieu ça na bino papa le ba mukolo papa le ba la une tête papa une tête bien fraîche bata français baba une tête bien fraîche
Et le papa le bas a une tête bien fraîche. Il y a un fois ça dans le lobby. En tout cas, coup de chapeau à Belgique quand il a patronne. Dans la grippe, macasse ni dans ça. Dans vraiment la grippe. Coup de chapeau à Belgique quand il a patronne. Maman comment. Ozo surprendre à biso kaka. Ozo baksa kaba mayele. Tozo akaba leçon na vie. Tozo akaba leçon neni toko ko tambola. Neni toko ko évoluer. To neglijaka mutu te. To sabotaka mutu te. Lobi ya mutu batami pa nzambe. Nazolo baboye. J'ai mai belo bo mona lelo awa. Na tobunda ba guerre à 40 à 45. J'ai mai belo bo mona awa. Nara lâcheté. Nara lâcheté. So na lobi na lobalika mute. Nga ko swe so mute me. O sala nyonso pour créer guerre na nga. Mais non yala ngate. Dans mon kilemo na pena que non mukolo mobe a sopa na pola mwana mukilo kwa jemima. Mukolo mobe a luka rando na mwana mukilo kwa nga. Et je n'ai pas le temps pour ça. Yaya, héros. Héros yaya ngana sa no guerre yo arc-en-ciel. Héros. Arc-en-ciel ngana héros to sa la guerre. Yaya, yo superstar. Yo yebana. Oh. Skozo lungo yebana simana nga kutindi fona diembela yo. Yo ngo diembela nga. Papa ba succès non oyo zala nango swatza ndongo lobaka. Papa ndo ba kiri yo kala ba vérité. Nyoso yo kala na vie de la cave. Yo na okosa te. Omoni yo na okosa te. Na liro to kengano ko lukela mpe mobe na potoko asala nga mwa je mobe poka azwa ka nidité nango sambusa nga na internet. Tout ça pour ani. Oh, na eba te ndoko ndelo kwana nde soir ande boye. Tinga mona seko na eba te koko comme soit agité, comme agité ko palpiter nga. O ngani fula tona miniature. O ngani fula full out. Oh. Ngani fula full, o mona tenga ngani fula full. O mona tenga ngani fula tona miniature. Tu vois pas ça? Parce qu'au contraire, yo ça le contraire. Yo ndo tanga la miniature. Yo ndo fulanga. Yo ndo comme singa star ya vina. O mende batando kota Karine ba miniature. Batota Karine na miniature, bataka Karine. Donc Karine comme ki star ya vina bango. Karine comme ça bango ba esclave. Elle quoi yo comme oza esclave ya vina nga. Vous comprenez? Mikolo nyonsto pesinga guna kanga ba fota ki toko pona o. Potango bando zwango ya e servi yo na miniature moko ya eloko ozoluka ozwa na vie na nga yaya nga nazolinga na yeba yaya sukulaka na tongo oyo tema bosa porte na nga comme ça soki na bimi to bimi no elongo ozuka musala kozala photographe kanga nga ba photo ba pose nyonso na kosala ata ya kobatama ata na veni na biso ko tema na ko batami na o yaya na mono te yo limwaka ti esa ba mona ka yo ta ombre batu yo te lilingiti yo bata makati talanga mafiezo talanga tokoto bwe vitanga botuna ki peka leka na TV na émission pa leka tu ba na ba choko makas abi muta choko makas gel na ba charge parce que ba temps wana ezaka ba charge to salaka moi lindanda na biso ya ba charge to na soutenir Karine. Mais mutu lokola ye aloba ke biso to choqué parce que la choqué yo papa mama songa bla choqué yo papa mama yaya na ebi ozaka na deux possibilités so kangisi mutu te otambolaka na babandi na o bazokisa bakata bapota yo nde osaba yo koba le foot même bato bato mbongo bafilingaka basalanga mabe bazwi pela ko baimosekenga bazwi babenga ni bacechenga misapi bazwi bafilme nga mpoka na sambwa na internet tu mpo na bomeli oneti nani
nga pe na téléphone na nga abo jini auto bloqué ngati mwana lemba a bloqué ngati esenga ni oh senge lota senge lota na vile bakamala musupe ba blokanga esenga lota batu ba no kabela na poto panta babalu keli Karine balongo ba chinois oh j'ai manga nga ko trahir la baronne te. Que la baronne c'est ma soeur de notre mère, ils ont bon on sera ko trahir la baronne jamais. Batongo la kanda perdre la kanda wana. A bloquer mais l'autre n'a pas mbongo. Na lelete. Oh na la télé na le numéro na privé. Na ko kombe na privé. Ah bloquer nga po na lobate na samba te téléphone na ye asalon o ya lingi. Moto ba kozana esprit la grand esprit, faut to mona rango. Parce qu'on a mon grand esprit na oti. Moninga no mona ngwata mukiete. Yo katalai na vino so yonga yo so kabela ata 1000 francs, ata 500 francs. Katalai. Bon moninga ndo mola nga je mai bele o. Ba chroniquer zebele. Ata 50 francs la bon aliati. Na bas na mibali. Au contraire. Ce wa moni. J'ai maé. Pour nini. Ata la ngam pia ka po bango za passe. Ngala mungalati. Et puis la pe moi la nzambe. Ata na poche na nga na 5000 francs. Mais pour bango au moins on na na mbongo. Mais na mbongo. Na mbongo te. Ya okoma jaloux na nga soki jalouse na ngai ti oyo mo okato meli poison mi kufeli. Peto leli yo na internet. Ponga na peso penelengi. Omoni loko luke pa na nga ozwa. Ya nzambe atende yo po ofula nga. Moni nzambe atende yo po o matisa nga. Nzambe atende yo po nga na koma star ya vie na yo. Nzambe atende yo po yo ndo comme esclave nanga. Wa esprit a partir le longo la côté soit faible. Ta wa mkie. Moni yo wa mkie. Baba giam so sa ba internet, o ba giara ba internet. E go le kala ba ina de keba. Ngana tiliwa. E ba video fo tikala. So ngana mo na mo entre ngana yo. So mtu mo na so kufi ko yati. Oya yo no yati nga pe ko yati. Ko poste pété. Ko se be ça va pas yati. Yo pe no yati. Donc tu es la seule. Toi, Omiyebi, tu es la seule personne d'internet to za. So kufi no yati. Atene za ko no ki mawa ndenge to za la kate ezati. So moni mutu aoluka malheur na yo. So moni mutu aoluka anuiri yo. Partout aovanda aolubaka mabe na yo. Ona mutu ko ongana mutu. Oh ovanda ka be x boy aoluba be pona oh yaya. So ce qu'on a ba geno sala ensuite sala ngana me ero na sina sambwit. Me ero na sina sambwa. Heureusement na sala mamwana te. Tu es la seule personne on est officiellement dans les réseaux sociaux que même si je meurs aujourd'hui, n'ose même pas attaquer au poster. Attaquer au assembler au ya. Et même si toi tu n'es plus aujourd'hui, cette vidéo va rester dans yati. Partout dans les yati. Et dans les banamboko, dans poster. Non ça comme si na yeba côté na vie. Et ba tanyo tu na solo na seko na meno na tambo na nyonso bossa na vie na esale mate. Et puis j'ai maudit ce jour là. Na maudit journée wana heure wana date wana mois wana année wana seconde wana minute wana j'ai maudit ça. D'ailleurs mon comme c'est bleu moi internet et les kanango eh yo. Keba Keba nga saba guerre à Karine Keba
Keba nga na affronter ba msu o na normalité ba na ko affronter bon te keba. So na affronter papa maman o papa na nga maman so maman so ko zaka moi ba ni papa maman ozana papa maman maman papa yo momi pono zaka net ndeni. Ok ofuna nga na parquet. So moni parquet ça bien te. Ndo tindaka bato ba kataka bato ba pota wana pozaka bandi. O tina ba rechanga ba katanga ba pota. So moni ko katanga pota ma bete okoluka obwakela nga nde malade. Po moko yeba ndenge olinga obwakela chroniqueuse mo malade. Yo, olingo yeba ti. Ndenge olinga obwakela chroniqueuse mo malade ke na salo boy. Yo, na poliso. Nga ba ja ba sesa ngango te. Place na bomba moyebi. Oh, cause na nga juste eh. Na sali yo mabete. Na boyo ka na vi na nga. Nga sali yo mabete. Na lingi ka nde yo lusu te. Je mieux vaut la va na ennemi na bi ko ze ennemi na nga ke la va na o traître yo te. A yo te ko. Eh. Yo la comme la va la mi suis. Na le kabela mi suis de partout za ka kombo na nga. Partout au salinga. Eh? Seul les loboye salike. Peut-être ndongo do lingo salir nga. Ndenge yo kana ke na sabe pona kaboye na mutu X. Après ça ni. La vie va continuer. Et puis mutu on lingo kabola nga ne aza mwa muke. Ayebi yote. Ayebi yote. Yo mutu to ayebi yo. Mutu apeso confesse ka ntaba. Mutu apeso confesse ka zaka nyama za ngulu, za meme, za kizengi. Mutu apeso confiance. Ya mutu confiance ta. Ta keba. Na melo lo kwa mai keba. Keba na melo lo kwa mai na okebiso keba na nga. Ba partout va na bato la komo na nga nyoso ba yebisa nga okeba. To kabana mobali te. To sala ba comportement pe ba chérie te. Vous comprenez? Ata mukolo mote 500 fois na sengo yo pesa nga eza te. Mais mo yebi. Ba 1 giga, ba Orange Money, yo mto senga na ampia kakabela nga. Nga tikalo senguti. Vous comprenez? Keba. Keba. Tanga ba no keba. Keba. Baba okisi lobe o yan sole. Okisi lobe o yan sole. Domi yan sole. Évitez nga. Voilà, je change de chapitre. Nazo kota la makambo eza très important parce que loko wane fa na lobango po babi loko moko bo ya changa ya internet. Ba mo ndie calme la ngonde nazo banga bango za ya ko banga te. Mo éducation na ngepeza nga mo na tele que j'ai un papa. Oh malgré ça m'a décidé autrement. Mais mon éducation est bien dans ta. Ma fille, viens. Tu es bien éduquée, viens ma fille. Tu es bien éduquée, viens ma fille. Tu es bien éduquée, viens ma fille. Et ben daranga. Attention. Oh le côté mtuna se kokate. Naza nzambe. Tu ne sauras pas. Côté mtuna c'est rien maman kokate. Okate. Tout le complot que tu vas faire, Dieu va te confondre. Et puis nzamba tcho wana po yondo mto tombola nga emso yebate. Nzamba tcho ba tunsu ba ebanga te ba ebanga à travers yo. Enso ba tunsu ba neko linganga ta travers ba to ko mo linganga. À travers yo ba to ko mo kabila nga. Po esala mi pe déjà. Keba. Na kota dossier ya bateau tout ba défendaka. Ferré Fali. Déjà Fali na Ferré ba artiste ya mboka nanga. Baba star ya mboka nanga. Na la problème na bangote. Mais moi je me dis toujours na niveau au bino bengaka Fali aza international. Que Fali aza level à likolo. Beaucoup comparer sur na Ferré te benga Ferré aza local. Un moment. Quand on dit local, les amoutous à ceux qui na RDC, non?
Maintenant, le concert a fait rebeti, on en parle dans la Côte d'Ivoire, dans la Nigeria, dans l'Afrique du Sud. Ne me dis pas que les accords local. Même si vous comprenez local ou international. Vous avez trop. Donc, na niveau de la fali à l'icolo, bino batu le bilakaye. Mais vous tiens la place na eko. Vous tiens ce qu'on benda ye, vous bendez le akokana muto benga kaza local. Hein? Nze momo bebimi abo ya aigle soki nude soki anude soki nini. Essayez yokana. La totalité de Ferregola domine à tel point que cela montre que même ba pasteur ba se confondent parce que maleni lesi aloba ki yango que faire pas ton stade de match faire ko lukaye. Ce qu'on fait aye ko lukaye te stade de tondi ndengeni. C'est à que na kuta na papa na pasteur na biso papa na biso Moïse Mbi. Bobo ke de Moïse Mbi ya sali. Ferregola avec deux sponsors l'Est. Na biso soki Heineken 0. Ya Paul Bintou. Sponsor OP chroniqueur à cause Zwandeke na lobaki. Sponsor au pasteur par cause Zwandeke na lobaki kaka. Mettez m'embesali. Faut savoir que marketing ya offert à scène marketing ne fallait attirer ko sala ngoti. Obe fallait scène marketing ne faire attirer ko sala ngoti. Pourquoi je dis ça? Fali na tour à concert na ye à ça qui carnaval juste. Fali a fait des promotions likolo avion à autant batté banderole et non le 29 octobre concert. Il a fait ça dans ndenge na ye la ba sponsor ne. Fali kututina ba kibo et soutenir ye. Ferregola marketing ni asalango 2 semaines. Ferregola fait marketing 2 semaines. Tout le monde tourne le bat. Faire pena, faire mon ate, faire razela. Okuto non ba kuto hérité sali autre ko sala ngote akomona ko sala boye. To lakela Ferregola ba kata mboko mutapesa ke chata zakate. Tout le monde va pesa Ferregola chance te. Mais aujourd'hui, stratégie na ye ayaki nango. Ka ba chroniqueur bo finga ba chroniqueur ba oteka ba billet. Ba ngwande ba sali makam. Sapero yo musique ndingu nanga ko te même musique ndingu ka et que ça un sapeur ba pese moi ka ba sele ba tie moi ka que musique ndingu peut faire aussi quelque chose qui pouvait faire ça qui pouvait penser que musique ndingu va faire promotion mais Ferregola a cru à musique ndingu que ce monsieur là il a l'art de parler quand ndenge nazaboy il peut aussi influencer. Tout le monde va gouverner le Gaulois, tout le monde va bogard de la presse, va hériter Iboula, parce que la promotion va de quoi battre. Néné a fait, c'est là qui promotion à faire Ferregola. Malgré normalement la batte, autant comment Néné a été. Néné a aussi fait la promotion. Si la batte Dubaï kuno moi que Néné a pas sa promotion. Malgré autant Néné a été. Néné a pas sa promotion. Pourquoi autant a été? Autant a Néné a pas sa promotion à faire. Voilà. Lelo na yeli na loba et le ko ezolinge créer Mexico entre Jaël Chaud et le mozolinge se créer Mexico entre Jaël Chaud na Karine Mokoni. Il faut retenir ceci. Jaël Chaud na Karine Mokoni ba camarade. Mais epeki cité que mutu na mutu asala choix na ye ya artiste songolo pakala. On est libre dans ce Congo. Dans la République démocratique du Congo. Donc, dans la carte de démocratie. Karine Mokondi, bison tout yebi que Karine azalaka wana pona Ferregola. Karine Mokondi azalaka wana mwandambu pona Kofi, même pas trop. Toyebi. Lelo yo Jaël azaki musique facile, tondimi yango. Asale musona na we ranson et le câble wa le quoi mai na mongo to comprendre teloni le kané wana. C'est pour dire que chaque chose a son temps. Nga kutupola ngai show tango mole ke miso sale kina wera wana e simbi te foto mtu na nga pina na ba gaz na nga ba show bona mi pena mtu kwa wera so me le kinga ka boy même pas page monter postango. Faut me tourner c'est sérieux. Parce que succès sur longwe et longwe.
Maintenant, ngai lelo boy na sa analyse na 100% ko finga. So pe na vai na teli show, a sa la mission. Na mi tout na question na ngai, show odo finga Kofi pona nini. Qu'est-ce que Kofi Olomide a fait de mal? Kofi Olomide a tindi Ferrego là. A beta concert na a tia pano ya kombo na e. Ezo défilé bongo. Non. Quand Kofi Olomide a eu l'idée à reçoit la vidéo et à soutenir Ferrego na concert avec na Fabregas na kata mutuka. Asa mwana mboka, Ferrego est passé par quartier latin. On peut dire aussi que non, Ferrego est pas appelé mwana Kofi Olomide parce qu'il est passé dans quartier latin. On peut dire ça. Tout ça barrière, c'est tout à rabattre. Tout ça maramour a bien réfléchi. Tant qu'on va nous finir à peine mon pas ou mon code. Est-ce que tu as un problème particulier avec lui? Au confine à Tina Sandra Kazat, au confine à Tina Basoki bureau Val sur une au confine à tout le monde. Mais pourquoi chaud? Pour Nani? Tu es déjà emboîté d'un panneau de musique qui n'a pas facile. Kuna esimbate? Qu'est-ce que vous reprochez à Ferrego là? Moi je me demande. Ferrego là nenga zabongo a beti musique na ye. A forcé témoin à mobala batu. Avec 2 sponsors ya malonga kututene bino moboloba. A sali campagne ya nzela ba musique ndingu basali. Nzamba okele ma. A sali moi plein. Bilo romo luka sko sima ya podium. Mais na mon concert pe ya aigle, na pembe na pe bat baza kiten. Oui bien ngoté. Il y avait personne. Ferrego d'abord a corrigé parce que à matin moi tout le monde va au monaï. C'était la correction. Ferrego a chanté. Ferrego n'était pas là un instrument morobo et le quoi là ceux qui peuvent on autotune non il n'y avait pas. Il a chanté. Attends la nenga ko yemba wana bokonzi ma ferrete. Karim Mokod n'a pas le temps pour ça la guerre na Jaël parce que Jaël a pris choix na aigle. Karim pas pris choix na ferré. Karim n'a pas qu'on défendre ferré, Jaël pas qu'on défendre fali. Ce que c'est quoi comique et c'est pas contre la rando, c'est ba on ba besoin la rando. Souvent les pas contre la rando, c'est ba pour bazu idée que non ya to contre to son ka rando amu. Parce que le qu'on nene lingo bota oh non ngai na soina Karine et na Paul Bakena pexakate nene alongo ta songi nene alongo ta ngo la mso ki songo tobo elo mo eza na kati wana te tout le monde a dans la choix na mais ngana zo na comprendre na yeba kaka qu'est-ce qui motive kati nini pour la makiele hein ba bien ngoni split pour em sous ya sala banini et yo kana moi je me demande je me dis aujourd'hui, Show se prend la peine ya kofingaka ferré. A continue à Kofi. Donc, ezui. Point. Hein? Karina a tout le monde la vidéo na ça la paix faut tout le monde la vidéo na aigle. Na ya ipoups. Ya ipoups a mobutu Show. Ya ipoups a mobutu pour s'attacher, non, c'est pas facile, hein. Aïe, peut que non, Show pour dans rando, hein. Aïe, peut que non, au moins, il y a des studios au son sur l'internet, ou on a confiné, nous, il y a bino moko. Eh, au coup, na ya lobby, au coup, na tala, voilà, ba confiné, bino, oh, na, oh, ba yo kalakate, ba ouais, la, bo, songolo, paka, ba yo ko diembe, là, on se ko ba artiste. Oh, coup, non, la, coup, na, défendre, fali. Oh, tala, ok, ben. Surtout, tali bien, malheur a fali, n'a pas créé, quand yote. Et là, yote. Ufandi na kitu wano tondi. Ofinga sko fali. Ofinga sko feri. Obeko sa mama be kuna pa ayeko bozana ba rando na bino ya bino. Bwana ba rando na bino ya bino. Sko bokom ko latisa ngonde sikoyo ba artiste. Bozana ba compte à rendre ya bino moko. Si aujourd'hui, Kofi, comment dit, Weranson a fait les classements au Asala Kiwana, et ça point de vue à Weranson, et le but est que non, et ça bongo, ça peut ou ne pas être comme ça. Ce qu'on bolingi Kofi Osani, aya longo longo, et ça fitité da buzoba, Kofi le midi na minto be ada consulter na makamuso ko yo loba ngote,
Et oui, rançon a créé, oh, a koko créé wana. Bon, bon, la classement, rançon a classé moi, on est héritier. Est-ce que oui, a classé héritier? Est-ce que nangam héritier était ACP non? ACP non te. Bon, moi, on a guerre raison entre bana wera na entre ba et bata faire et na bata héritier. Ça montre clairement que to CPLT na makamo papa la bso sali. Ce qu'on kanda tout et quoi nani ba trésor Congolo. Fait gola nani wera son a défendre ka clan wenge. Kofolo mne pa moni pere non, moi pe aya kolongola ngo ezata tiki na ngai kela nka bongo. Pourquoi ça lango bongo? Parce que déjà il est en relation malamu tena mwana fali. Si ce ba qui na relation malamu te que papa na mwana, je crois et j'ai la babani, j'estime et puis je pense que Kofolo mne alinga kaya. Alinga kolongola ngo. Mais tellement ba tension ça bien, alors ça lango point, pas c'est peut-être nan. Ata salang bobenga hypocrite to boy na biso vieux jaloux Nabucodonosor patati patata. Il ne peut même pas venir. Grippe à ma casse na mboka Congo si venez bonga bon dimete alors akoyate désolé très babani très cher internaute. Likamba gia wana Karine Jaël obanga Karine te Jaël ose makamne o défendre Fali malgré ba kuta namte Karine pe o défendre Ferry viena faire basi ba kuta déjà mutu tana choix libre bino ne comme ça ba guerre comme ça ba rendre pour boyebi makamuté so YouTube on bino to ya ba esprit à Ken piana mais YouTube est bonga. Oui, pourquoi dans le babongo? Mais YouTube est bon, la sens non le bon, la sens que quel penato ça les monsieur fingi. Mais sera monio, ayandeni, bien vieux. Aleki. Sans rancune, sans colère. Avec les internet. Parce que tu as comme ça analyse moko to ko lo makamia mo te mama bete au fait. To lo bakaka me ya kentoti, ya mo te mama bete. O e komi lo na internet komi ki mo te mama be. Yo wese yaka, wese via. Na batu nyos tu bako défendre Fali Ipupa Aigle. Ya zoba makasi zaka yo wese. Oza zoba moko, oza kizengi moko. Otambola kana batu, oliaka na batu. Mais oza pe la conflit na batu. Yaya, oza prudent à ta moukiete. Oza prudent te. Na kishata lelo yaya ba ko tize mutunyo se passer le mabe. Tu te crées des ennemis partout. Yo moko na déplique mko finga, yo moko fingi héritier, yo moko fingi efere, yo moko fingi siko lelo ke la wera, les rois de la forêt Igwe. Yo moko na kofi, tout ça rapport la aigle. Tu crois que ce bakani sur lelo aigle obimiso? Ouais c'est. Tu crois? Ce bakani sur lelo aigle obimiso. Ah le couteau. Bo va na mutongo ndie bo ye kolete bo tanga ete. Amta linga buzo bate. Un papa qui punit sa fille sévèrement. Tina réseaux sociaux. Faut banga mutabongo. Aban koute na ba fan na ba koko sika ba longwe. Abangi te il s'en fout. Pourquoi apesa mwana na éducation zonga na nzela. Allez yo seba buzoba no moko boye au fingi po. Et puis quand nabi qu'est-ce qui vous dit ou alors qu'est-ce qui vous montre que classement oyo nani wera so na sali et sali ke Fali asili la wera. Bon peut-être souwera pas sali que non concert à petit nangé l'équipe mais nga pe la créer makam. On est là wengit. T'as bien en 12 à wengé ça 12 à wengé. Yimo aide la monter malabi que non de la jungle à beti na ekabor à créer n'est pas de la finda à de la jungle. Qu'est-ce qui vous dit que non et n'y a jamais que non aigle d'abord asigi papa classement ou rançon na salle ou alors yo we c'est non ko finga ko faire wera boy et là de la que non aigle a CP na wa betelo maboko alors le banote regarder le cas silence au tala ta pecho
ya kati ya mama sala mukwazo problème ngana oya totala ye na kisaso ndeni osukela ya ma ridicule mona mboko oyo et puis ye bamuko bakango bakosambwisa en fait yo bi bakotuka même na kilote mpoka osambwa na kishaso ye na artiste moko ya ndenge aza bongo alobi ye akota prison makala mpona o emso oyebi te komela ngai na otuna nga Jemima gros bébé mutango nani nayebisa o ya l'artiste moko abi ye akota makala mpona yo po eloko osalo bato bakokango ntimba moko wa baleki mola wa baleki petit pont wa prison makala wo ta niveau comme si na niveau que no alinga bebisa carrière ni musicale mpona yo ya nakoza mpe défenseur ya mutu nakoza mpe kodéfendre mutu fola sala mpe muziki ele kwa Mignon Abraham Tintin ele kwa Mundibu Tintin ele kwa la DJ na biso DJ obin sasa mpe na kishata oto bina yo nganeti nga na bina yo mais okomona mukala ya fali Mignon Abraham yonzi apa nzembo beta kana pa ya fe pa ya jibe mpela yesanga nzembo ni oyo lobinza la mboko yo quelle chanson nzembo ni yo binza biso la mboko zalite lokola gezma wetete abete biso biloka TikTok mame ya TikTok tata ya biloka TikTok ya TikTok danda ya binisa nako profeta Mundibu a defendre na aigle siko parce que Mundibu pa binisa so na mboko Mundibu Mundibs to binako telanga bale don din don telanga na min don din don anyoko don din don yaya aigle tanga vana na ndako niko asekaka bino amona lo bakizengi bazuba ata soki yaba diemela ba américain mais akosala bango publicité beauté vous comprendre na mususu yoro oyo soki yoro utaka so pe biso bakadogo akuya kulibere oye obani mpe musique no pe kitoko komona mukala ompesa na combo général tout ça poani po bolia bafani nde baolesa bino wese keba no na wera son keba nga nazaka mwana wenge keba na yo po yo ti okufa mukomo te nga na luka na yambo na émission na nga mais yo oyambanga 2 fois yo ti mukolo ekufa mukolo yo okufa na otikala koyambaka o te. Tu dois changer ta façon de faire les choses. Il faut changer façon dont ça est la moussala. Vous comprenez? Na te voice pour yoka ndenge bana obenga oya manga na émission. Po bino comment ko ignorer, comment ko boya batu. Et comme la série a ba voice, mama boni, tinelanga 1 giga la côté émission. Mama bokelanga mo lo mo na Orange Money na côté émission. To tia ba voice. Bino bo ba voice. Et comme la série mo be pena kandele ki na ko ni ko tia ba voice. Kanda pena le ki ba voice ko mo chama. Po bo leki si pardon. Bolekisi. Voilà donc on a comme la souka. En tout cas merci d'avoir été talingai. C'est pour dire que non ya ko kina ko kebisaka wese ayeba yango loko moko. Ndinga toucher bana wenge. Ya. Tozaka ah ouais. Bisi beto saka banaliste to lobela kaka.
Et comme attends moto comme sengolo tana pardon papa limbisa ye azaka ka mutu mutu okangi so ebete mutu osolo mabe oyebete po o toucher ba te belé o fingi ba te belé comme mutu osolo mabe eye bana te ndozana. Donc Karine Mokonzi na Jaël bon ça la rendre mon côté parce que mutu na mutu ana kwene Jaël avec na musique facile a Monica ke musique facile parce qu'on appelle ko diembela ma mutu na diembela ka fali a diembeli fali diembela fali na ndenga bien ko diembela ne fali comme ko finga ne kofi ba fake news ba ni ba ni fake news façon ngoni pardon ba c'est anglais ba jure bon ouais ki toroti. Donc c'est tout le bien que batu nyo surtout au bazo ko entourer aigle c'est ba ka ba impoli ba chroniqueur ba chroniqueuse tout au bazo tout ya aigle bo ka ba impoli ba ka ba impoli bino tout na longue mututé ba ka ba impoli ba ma éducation bo lo ba mbe ko lo ba pe bien té bo nga ba tshemno kame bo nga bo ba ko tshemno kangote bo ça ba analyse avec la haine. Bon, ça analyse moi ko yina oh c'est même pas normal ouais besoin nyango ouais besoin mutakos ya aigle amata bino boissonnier pardon voilà merci beaucoup pour te soutenir j'ai maïbele je suis Gobé de la presse congolaise la fille qui dérange n'est-ce que l'on a dérangé ça m'a dérangé à ma casse la déranger à peine à ma casse si je vais vous déranger en tout cas je vais vous déranger des je vais vous déranger beaucoup de. Ouais, c'est Keba. Bon, là, luka visibilité au banda kala. O luka yango. Alors, ba rando na bino bo sala o bata fere ya fingi. Bata ba rando na bino za ni ya fere ni ya fali. Ni ya wata. E bolinga pe wata pe te bolinga pe fere te bolinga pe fali pe te. Bolinga pe kofi pe te bolinga pe wera pe te. Muto balinga baluka ke ba problème to luka ke kimia sobe la linga star nanga en tout faut luka le kimia betango lobi ko linga star no luka kimia te so ko linga star no ti voilà je dis et je vous remercie on se retrouve prochainement que la paix du Seigneur est on a ma bota la bino nzambe abate la bino kaka nzambe abomba bino kaka ya chouezate. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, Bellevue, ne touchez pas à mes ouais. Faire égale à l'artiste de mon pays. Je suis Jemima Ibele Gauloise. Et tout ça, ce qu'on dit. Elle n'a pas analyse dans ma gueule. Bon, parce qu'il n'y a fini fali. Non, fini ndeni parce que vous le connaissez, ma kilo de l'équipe n'a pas et l'équipe pas fali. Vous le connaissez, fa pécat. Maintenant, et puis, c'est un peu choix dans le bac dans la Gauloise. Et puis c'est que là que l'on a dans la moi la maison mère et puis c'est que là que l'on a appelé warrior et puis c'est que là que l'on a spiritas et puis c'est que là on a les songolo pakala parce que c'est mon choix et je suis libre avec mon choix je dis j'ai maïbé le gobe le papa malanda ngulu moni ezala njora ezala de John ezala tala boza malanda ngulu tambuta likaso sali bien. Donc, est-ce que bon, $1000 bon, sonne les $1000 1 million de francs CFA, $1000 maman na nzambi bo soigne li yango pe bo se pe émission bo maman wa sonia bino bo za ba maman ya soni et bien bo défendre bo finga faire. Mais bon, dans la... Ah, nzambi, comment on a dit le banc, t'es pardon. Faire à l'équipe, à mi na bino. Mais faire à l'équipe, à mi na bino, na ko yemba, na ko lata. Faire, soit disant, faire local, bleu ba international. Bon, bien, bon, fin à époine. Faut pas que la fali adversaire, moko, azan denge, moko, na international, denge, bolobaka. Mais là, on a pas intention, mais on a fait banda le 24 juin. Depuis ce samedi le 24 juin. Donc c'est une semaine et kokaki. Lobby lundi. Donc on t'a fait faire wa danger.
faire concert no bato le belango le padre ni kaboronina moto ya yambo ya ndo kiona ozonga susima te ndo kiona ozonga susima te yaya oleka ba perso ya lekaki obeka makambo ya beteki me bato ba comprendre que misenda leki ba comprendre que no bo piki ba bokundu ba bonzoto ba yo elekanaki. Tu vas épater le monde. Fais rigola, moi je t'ai béni. Les padres, moi je t'ai béni. Kende wawa papa, ne lâche plus. Faut pas lâcher des. Ne lâche pas la prise. Les padres ni kaboronina. Ah non, tu m'avais très, donc j'étais très ému. Tu m'avais vraiment donné la joie. J'étais aux anges. Les padres Motonayambo, Nikaboonina. Hey! Yango voix wano zoa dans les padres ya yanga pena yemba kana tout ça na pso dio. Hein? Na peto yemba na pso na studio les padres nanga bandeko. Hey! Voilà, je vous aime beaucoup. C'était soit Karine Moko de la Baronne. Ben, vu qu'on la patronne, tout le monde bolé l'arrangement ibélé. La lingable moi trop, na capable moi koleka, na levable moi fort. Alors, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.